Amis de Congo France.com, bonjour et bonsoir. Bonsoir Landabiso et Belé à travers cette émission Actualité à la IN. Suite ya makambu o eleki na kati ya Libye, na yambe libino, Congolais moko abungisaki pendeko na ye, to éviter ceux qui ndekone akufi, to éviter ceux qui ndekona ye aza car na kati ya esclavage kuna na kati ya Libye. To koye bango na ndekona ye o babengi komone Amisi. Bonjour Amisi. Ouais, bonjour, patron Didi Kumba. Ok, oui, awa, tout le monde est triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Bete la bisonano. Et le roni est qui n'a bandekona au bazak na Libye. Ouais, franchement, bandeko tout bon dans biso na y awa te pour na collaxer donc il a déjà devant public. Na y pour na mal de Cambodge ils ont dérangé moral il y a ngamo côté mais il y a peuple africain. Ok. Donc ceux qui n'ont pas bon pour na CG moko que non ils ont na kati ya ba musuni wa nzoto na ngeza ki na kati ya makambo wana. Ok. Totika bandeko na Afrique bazo ba bimiko bima pour na ba kende ko luka venir. Ok. Ni biso kuta ana mamboko ya ba poto. Donc il y a deux ndeko na ngai ya famille déjà. Na camarade moko na kati. Ok. Donc ndeko na ngai na kombo ya Jean. Moko na kombo ya Dani. Ok. Na masa na ngamo na kombo ya Jenny. Ok. Nazaki au courant na bango na contact na téléphone ti ba longi Afrique bazoya pour ba ko ya na nzila poto na ko dike bango ndenge ba ko ki osala. Mais na même temps ngo boye e ko komba que non impaka e komeli bango na ndenge mabe. Ok. Na kati ya mboka Libye. Ok. Donc ngana bango na mitu contact ezati. Donc na mitu na ebité moko déjà a ebisa nga que non mususu akufi. Bi bali bazo mo ngati. Pour éviter ce que nous avons pour le banni. Il y a un monde qui a une chaîne, il y a Congo France quoi. Là pour présenter. Alors, Boso Landabiso et Belé, ça fait mal, c'est vraiment triste. Koyoka, bah nouvelle aboué. Tout le monde qui bah marocain, tout le monde qui bah Maroc tout bah toi Congo Brazzaville, tout le monde bah sénégalais, tout le monde bah ivoirien, tout le monde bah noirs africains et belés au bazaki maltraités na kati ya Libye, mais ça fait mal ya yoka ki ndeko na bisope bandeko na bisope bazakuna. Donc ndeko Jenny, ndeko Jean na ndeko Dani bakenda koma kuna ndenge nini na kati ya Libye. En fait bakoma kuna ndenge nini pona ngai déjà na kinagi pena kati ya Congo ngai kuna pona ko ka venir na France na kuma na France mais ngana ila nzila wana te. OK. Na futa billet na ngai na zwa visa na ngai tina koma na ndenge na koma awa na kati ya France. Mais bango siko bango kino capacité ya moi moyen ya mbongo o bazala ngo et permettre te ba ko kokoma na nzila o ngana yelaki. OK. Ba bi que non biso to na siku mo zo bima awa na kati ya bamboka na biso futo ke na nzila ya sima. OK. Futo ko bimati ya bamboka wana soit to koma na Maroc ko traverser ba ye ndenga baninga bazo koyela. Mais c'est bon en tout cas ils ont un peu risqué mais boza ka na moi prudent. OK. Donc ko donga bango balongwa ki sasa ba keiti ba ko koma la Libye. OK. Na ndenge to yeke non événement o ebani ko sama la Libye ke non ba komi ko teka bande ko so comme les slaves. C'est bakendaki Jenny, Jean na Dani bakendaki kaka pona koluka qu'on s'en sortir koluka na mboka moko oyo tamsuko ya poto awa à travers banzela ya ba Libye, ba Maroc, ba Algérie, tout pour na koya koluka quelque chose bien koluka vina bango na nini. Pourquoi bino bo permettre ki bango tant si yo mto soutenir ki bango pour ba sou maman habillé ya ko traverser pour na koluka vina na poto. Bon, ezamba pour danter que non ngai na soutenir ki bango non. Ezape ko na ya ke na marque non bango ba ye ko lukape vindengi yo po ya ki voilà. Et loko moko nani Genève ça ki ngai camarade nanga Genève ça ngai amasa nazomona bino kono na poto tout monde a moi ta su ke poto o me maki bilamba te o maki no moko te comme na bilamba belé o comme ko sa émission o comme ko la sa mbongo na ba TV deti ba ko to ko mona dernièrement ko ba ibi ke no nga vana na lio ba mona mo ba événement mo lenga na lio ah ba doit sa ba film ba la sur ba mbongo na ba écran na ba distributeur sur ndenge. OK. Ba la sa ba mona ke no ba événement ya ba fois na so o ba na ba Suisse ba misa ba mbongo ba otana de ba mesa. OK. La micho nzo besa bana mai mitema pa bazali. Ba do souffrir na kisasa.
to bien que non PDG Didi Pumba obi que non mboka na Afrique ça bien té tout ça ba galère ba to ba mo ba image o ils ont na Afrique c'est que ngana yo ba mo na biso tout ça bongo tant ba mo na image sur la poto c'est que non ba mo non ah té ndenga na fani bono sufi bande ko kuna ba ça bien OK ça bongo té yango ko ya bango ba zwi nzela ba bango ya mais quand ko senga ngambongo mais laisse en tout cas na mincho na ma dispo na disponibilité moko na pesa mbongo OK donc voilà ba so tala ba image oyo et sur les cas il y a esclave o ba tekaki ba na Libye botala ba image wana ndenge bomoni ba africain ba noir africain ba fandi wana peut-être parmi bango est-ce que luka elongende ko na yo awa ce qui a sali tant so na relaxation ba photo ngo to fiona na ba image ce qui ba sali ou bien bazate donc voilà yo ko lo banini bon awa man sika o po batu baza di nombre sika na ko chama ka sika na ti mais na zaki na contact na mon téléphone quand est-ce que vous avez contact na mon téléphone pas même une semaine passée ndeko na ngana Jenny na zaki na contact na ye Dani tono sona tout temps en temps à part mususu wa tono sona été mais wana to ko sona bango temps en temps Jean tono sona mingi té mais les deux autres là tono sona temps en temps ba no benga je sais que non so pousser sika boye to ça ta moyenne ko na ngapna ko ba contact mo koto na poto na ko brancher bino ko pousser muke mais na ko mona dans celle coup ba ko côté ka ba africain bandeko na nga ba za suna vite les données que tu as besoin contact exact. Donc ça veut dire que non, bah c'est une invité. Donc bah koufi alors. Na yebité. Ou bien bah ça quelque part bah ça coup bah ça quelque part qui est esclavagiste. Ce qui bah quelque part bah benga ngai. Donc ndenge to ça bango soit ligne c'est que bah ça c'est une invité. C'est donc gars. Ata bah quelques comme la binoté. Bah communauté estonie loko ni ko benga ça fait une semaine na quelques jours yango. Yo ozo courant. OK. Voilà. Bande qu'on a biso, y a poto, bolanda biso par-ci par-là, même en Afrique du Sud, partout ailleurs, même en Maroc, même en Libye. Ceux qui bomoni ndeko moko komonae Jean, Dani ou bien Jenny, basan ndengeni ne quoi que détailler que détailler bien que c'est la biso moi image moko oyo to comment on a bon na image man ko détaillé pour ça fait déjà longtemps nga ina tika na séparer na bango et ça moi un peu difficile pour na ko détailler ba santé na moningi zalaki on sait jamais pour so ba kimi ko na ça veut dire que non bazali sur na santé ou abisoté OK mais bazana ba kombo wana on sala ba photo na bango té ça ba photo na bango mais ça c'est place na nga te pour na bossa parce que oti boulot donc directement ota boulot bo monae a mona poto mais a ota kayu binomo webi ba kayu a poto directement aye awa mais avant ya awa o c'est le cas qui na marche moko pour soutenir PK makambo la Libye. Bon, et le comment est poussé là on a passer mission les là pour nous on passer mission na chaîne oyo la chaîne à gratuité. OK. Il y a chaîne modèle à gratuit. Faut foutre déjà la taxe na. Normalement. Donc voilà. Donc là la kenaki na marche. Na kina idée marche pour ba no saki que non ba marche ça tout le monde ba marche ça na Paris na Belgique. Biso pe na Lyon pe a to ganzaki pe marche na kata fini na biso. Donc na mo obligé que non so na oti musala ngai na kata ki na l'air. Na leka na marche wana na oti kuna pe kuna ça pe marche na écoute na frère mo kuna ayebi Jenny. Ah bon voilà elle dit ah ngana na contact na Jenny mais to soli soute yo ka dikamuna yo ki pona Jenny boy Jenny na minto yo aza susu na vite par rapport les deux autres là. Ah bon Jenny déjà na vite anta ngana na marche franchement il touché motema na ngai. OK wana baza bande ko nanga na otala ka te que non de compte que non baza ba congolais au bet au bout dans la famille moko non non tapé ba pays différents pays bangolais bazali ba camerounais bazali ba maliens bazali ba sénégalais bazali ba rwandais bon ce sont les frères OK donc bango tout bazaka ba africain et ça m'a passé ki bande ko so africain bazoko mi ko kufa bakomi ko tekama neti ba mapa neti lipa neti voilà et ça m'a bien dit et neti que non ngai na yo bazui neti nga gaz so na kena Libye bazui ngai batekanga neti neti Zidane donc on ka joueur ka batekanga ti atako joueur te ba oteka yo na 5 €. Na 5 € ya on habite on ba mo te pour to bi que bateka ba joueur
bango bango te ko bato non joueur ba oteke pour na transfert le plus cher transfert mobo ils la match à côté ça mbongo on a équipe mais biso on côté comme ça qu'on n'explique non bato mo bazanga bango valeur ba mi côté ka biso à cause banane à cause ba président na biso bana mboko na biso bazo jele mboka kitoko te. OK. À cause ya bato oba mi panzi bazo ko kabula ke lipana na ndeko no apembente. OK. Biso na biso déjà un ba africain to linga na raté. C'est ça c'est grande chose. Déjà un tous les stars. Ba grande stars ba lié na ba monde en devant. OK. Ba là ça toujours ba bien na ba. Ba là ça toujours ba nino ba vati ba na ba bien voilà. Ba là ça toujours ba pang ba somba. Ba là ça ba Jack Steak ba tambola nango. Tous les musiciens. Ba musiciens ba pour nani. Pour leur passer un message. Okay. Mais les biso les ba musiciens sur l'Afrique il est là sur la côte na part na Congo. Ba musiciens sur l'Afrique il est là ba passer un rapport mais ba comme ko finga na internet. OK. Yo musicien faut finga moninga musicien. Yo kuna faut finga moninga leader. Et yo passer exemple ni. En état moi na mboka comme ko bima pour na ko souffrir ba moi ba comme ko kufa. Mais tout le monde a peu ba star ango ba passer quand même message message de paix. Pour na ko télémé na makambo les canaliers Koffi Olomide tout le monde qui journaliste tout le monde qui même musicien na biso ya beta reggae Alpha Blondie ngai na préféré trop Didi pour na kata malbaté na Alpha Blondie ça l'a fait quand même quelque chose c'est pas que na maloba ya Alpha Blondie. Pourquoi c'est pas le cas c'est pas na maloba na pour dire que non les Africains il faut que non vous soyez réveillés. Bon la mouka, faut aussi même arme. Franchement Didi, mon ami tu as esclavage au tekaki na époque ya kala. OK. On a bazaki un peu timide. Nga na to yebe belé. Biso bazaki to bakina nga timba. Nga sa boy, ko timba ya mota. O mo ngana boy, na été pona ko ta bilong na mino bakuna na kata Congo France. Bon. Na pona passer un message na tous les Africains. Vous comprenez? Pour dire nani Alpha Blondie lobby dans bien que to simba arme. Vous comprenez? To simba arme to quoi ko naza bien te la monter. Naza monter no moninga boy. Naza pes na beta c'était pour la nini. Non ni ati ko to likambu yaba artiste. Et pes ka de yakanda. Donc autant on ba artiste était. Ko ba ça ba buzo ba trop. Bazo déconner fort. Bango ba ko lobela ka biso na Congo ba ko pesa ba nzembo ba ko yemba partout ba défendre ba na Congo mais ba ko na ba ndako na bango ba bien na bango o biso na bango to na rien à voir. OK. Et le biso to montrer manite ba mapa. OK. Dans ba Libye. C'est quoi ça là? Merci beaucoup Batbalandio amisi na kata congofrance.com message nous repasser na bato baso talabiso message de paix message dernière mot na yo, dernière parole na yo par rapport à l'émission. Non message ali mabanini et c'est moi que non tous en mal à mort bandiko batika likuna. Et là moi de rachenga ba pour la ligne que non biso dans la poto. Biso dans la poto. La poto peut vivre eza passer. OK. Ah to galera, nous de la changer système ya esclavage ya. Alors on la film. OK. A chango sko na makambo susu. Tango na poto moi ba bandeko ba Afrique. Ba bula te que non poto. To la na ba mbongo na basami tout to na mukala ba mbongo non to souffre na poto et ça bandi ko suba la libanda. OK. Ah na poto yo ji mbongo na yo po ya miki o ya poto awa et couteau de reste ba 5000 euros ba 5000 dollars moi ya pas 5000 dollars wana so force en Afrique on ça bien. OK. So débrouiller on dit ko tourner mbongo on ça bien ko ngaka to mona ka image à poto. OK. Bon, on conseil au PC voilà, conseil au PC bandeko ba na biso. Non condamner bandeko baza na poto pour na nini? Ba na poto. Ayaki na eloko te. Ozimwa mbati na soki ya tiriki. Ozimwa nini soki chaussure na soki ya marque nini? Ozimwa ba fo ba la ba futa intérim, obimi ko mi ko panza woni ko la mesa. Au moins que nous rebebisa bato ba Afrique mutu. OK. Abi que na gaz na gaz a panza ki mbongo likola mesa. Gaz na gaz a chaki bien mal likola mesa. Gaz na gaz a chaki voiture. Ça veut dire quoi? Donc hier qu'on a ça bien. OK. Azobuka ngona nzete. Azobuka ngona nzete. Nzoka za bongo te, mutema ni pe ko beba.
Merci beaucoup, Gaz. Voilà. Voilà, donc comprenez son émotion. Bowebi, Mutu, Oto, Yambi, comme ici, à perdre, Bandekonae, bon, à ta perdre, mais Banderoni, Baomo Anate. Donc, ici, on a battu surtout Oyo, Baebi, Bandeko, na combo ya Jean, Dani, na Jenny, Bako, contacter Bisso, na numéro, na Bisso, Oya congofrance.com. Peut-être solution examen. Tout le monde qui avion et outaki na Libye et kitaki na RDC. Tout le monde est congolais sur bazongaki. Mais tu éviter est-ce que Jenny, Jean, na Dani, bazalaki na kati, c'est bazalaki parce que avion et kitaki ça fait déjà 3 jours. Non ce bazalaki donc balinga qui va contacter famille na bango, il y a ici. Mais le quoi va contacter c'est que les Wanabi sont en tout, donc il paraîtrait que ça des sources dans moïté. Donc voilà. Les messages moko peut-être choqué bino, mais vous voyez que et ça faute. Il y a pas congolais karaté et ça peut faute il y a pas dirigeant. Voilà parce que ceux qui Afrique qui Union africaine et ben que ça maintenant un ninga solo ou bien ça la vraiment un ninga solo. Mais les lobes africains va souffrir na ba mboka msute pour na makino luka ba 1 euro 2 euros pour na ba vivre dans donc merci beaucoup à Messi Yom Tozaki en direct na plateau na Bissau Congo France. En tout cas merci beaucoup PDG Didi Pumba donc la nika bato ba ko téléma na masolo autoto sola. OK. Bazama na mawana batika matante et cela pas c'est les camps. OK. Parce qu'on met tout comme la page mususu. OK. Donc muta sara na posona o muto mundo te. Je suis fier. Moi je suis fier d'être noir. OK. Quand je dis je suis fier, je suis fier. Donc voilà quoi. La pesika mbote na munyosa na ndaki biso. La pesi mbote na restaurant na biso ya maman Angélique na Lyon et pas avec Michaud. Restaurant africain, bilora gito boye belé, bokozaba bilora bien. La bosse pété restaurant biso na biso. Où était grave sur bilora ya ça quoi. Malgré tout liara to kenda so akinya ni Afrique mingi te mettre liara toujours bilora kin. Donc ba mbote na pas biso na biso banini. La bosse biso te mas na biso Papi Gen. Merci beaucoup amis téléspectateurs. Donc c'était une façon, il y a assez défoulé Moukié dans Mamboto APC. Moi, je remercie Junior Boukson Boukassa, Chimchimanga Mokonzabaluba, la Pessimbote na Moïse le Sauveur, lui qui était derrière la caméra. C'est un moment la chose aujourd'hui. Vous abonnez massivement. Comme ça, à chaque fois, tous autres, ça, image Jessica et comme Rabino. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Amis. Ouais, au revoir, patron. Merci. Au revoir. Bolanda Bisso. Na Happy Box TV, ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.